Mbote la famille. Bon dimanche Nabino. J'espère que vous allez bien, bandeko. Bandeko, so koti, au liker, au partager, au tiki pe moi comment na yo, moi commentaire na yo, ça la biso vraiment super bien bandeko. Makambo eza. Hey, internet yo. YouTube oyo. Et dans des sommeliers. Ariachou. Zwana kiti. Ya ovanda liboso. Ya on dit ma présence. Et ça abisso bien Ariachou. Bande koso au koti au liker. Au koti au liker. Au partager vidéo. Au ye pochel biso moi commentaire. Kande to senga. To senga minte. So yepe na osabonate. Toki nango bongo vraiment ça biso vraiment super bien bandeko. Et affaire ya Mike, ya Mark Tab. Ya Mark bato bele ba respectaka yo ba benga ko ka yaya. Iza haro yo kamta benge Mark Tab. Bato ba benga kimi kaka ya Mark Tab. Bandeko makambo eza bo like nanu s'il vous plaît bo like nanu bo partager pour ba audio eza awa tanto chela bino yango bino mo bo ya juste ya mark yaka komi yoka obaki ba bimisa teme internet nde mambo kendela atande ba bimiso na mpoasa ya mark Saint Mark Tabu yaka komi yoka papa base ekoi siko na ngambu na yo lelo vraiment eza yo yambango yaka komi yoka Ariachou yako yoka mwasi ya kamaradi ya mobali na yo ya papa bana na yo Ariachou ayaka kaka lelaka ye kaka basala ka mabe bandeko Ariachou ye kaka basala ka mabe banda mokili banda Ariachou na asala bat mabete Ariachou yo fingisi mamo live awa Mama o asunga yo asala oke poto. Mama na finga manetika na film. Bandeko bo like s'il vous plaît. La famille bo like bo partager s'il vous plaît. Ariachou o fingi sa mama live o asunga yo. Mark bat soki Mark papa ya bana na yo o fingi sa epenet na film. Batu nyonso ba kote la onga kutu ona ndo kelo na mawa. Nathalie boy, la pauvre fille. Mais tal oko sala mambo minene. Aria, yo bongo na biso. Aria, yo bongo na internet. Yo bongo na YouTube. Aria, okenda nango bien, wamta bolingo bandeko, la famille boyo kaya Mark awa, ya Mark alobi. Na 1 mois, n'est-ce pas ça? 1 mois. 50 nini. Wana bisoto loba ate. Po ya mambuya. No boyebi. Wana mwa bisoto loba ngo izate. Boyo kanka na audio awa. Toza na tala ba audio batinde biso. To bando chira mnoka moko. Boyo ka Ariachou. Chou. Boyo ka pe li pasa na ye. YouTuber. Yani yako yinda mabe. Boyoka Ariachou. Chouchou. Boyoka yé vraiment boyoka. Ya Mark pe lobe non diro lela no peka bolingo Ariachou ya Mark. Boleka ki bosali biso ba base awa batu bazondima teke eza bosali ya Mark bolobi awa kete batu bazokosela bino makambu yo na Ariachou eloko ezate Ariachou c'est ta petite sœur yo zawana ka pona ko aider oui batu baseptaki mais bozalaki na bolingo na Ariachou ye kuna kolata boyo po lati boy bwando beta blo ba 50 eze belé to banon ko compter tina 50 toko mambula ni bandeko. La famille na ke musika te. Toloba mingi te. To chaka ande ba audio. Audio wana boyoka nani azoloba. Et puis azoloba nanani.
bozela la famille tanchila mnona ba audio bozela la famille bokoto bobenga na boya koyoka toyoka no Ariasho toyoka no ya Mark. Allô? Oui, tonton Mike. Sololi na ye. Na auto ya mena téléphone na auto benga na téléphone azo wanga na lemba kabwana te bona boy. La famille obo yoka eza Mark Tabu na mwasi oyo aza la femme mwasi obo yoka oloba aza camarade ya mobali donc camarade ya papa ya bana Ariasho. Camarade ya papa bana Ariasho wana boyoka osko mwasi na ye boyoka na yo expliquer bino bien. Na boy tout ça na ito. Ayebi yoka baza ya baje na bango. Ma ngai eza baje na bango onga pe na sepeli na ngote. Nakendaka na aéroport mokomusu apo azoya. Nakezo apo na aéroport. En tout cas, s'il te plaît, na olo bano makambo wana kobimisa ngote eza ba makambo asoni. S'il te plaît. Moi je suis pas là ba jeu wana ba réseaux sociaux wana na ko sala bloc ba réseaux sociaux wana te. Na juillet na aéroport. Toyeni ti na ndako ya Ariasho. Tolambi toli. Ona kende tika e. Naibite soki basolo la kindeni so banda okopelele déjà motango. Na mona nga mwasi alandinga na bana tokene kotika e epaya toke tika po. Tokomi to tika po. Nera otalela e wana. Nabi tanto koti na kara naibisi a choquer. Mais le garçon a zotalela bien te on dirait. Oh aza camarade ya la famille bozela boyoki awa donc bazaki Ariasho na se Mark Tabu banda ko kritika apo wana bozoyoka eza comédien na biso Apo Firenze o akinda poto banda kale je crois bien ou mais déjà na poto bando kritika Apo nde na aéroport. Alors moi si bozoyoka wana bazalaki mobali na enda azalaki na Ariasho azalaki na Saint Mark Tabu bazokende siko kotika Apo siko Apo pe na mobali ya la fille o baza ba camarade baza pe ba camarade na mobali ya na papa ya bana ya Ariasho o mama mo Olive apesaka Ariasho ko mobali o babota na ebana siko awa boyoka eza kwa Saint Mark Tabu asalaki déjà jalousie envers Ariasho envers garçon wana mobali ya fille ndenga bandai kotala Ariasho yango bomoni azoyebisa Ariasho ke mobali wana bando tali regard o bando tala e ezalaki ya bien te c'est comme si ezalaki regard moko ya bolingo boyoka to continuer les camarades à l'autre là et tout bani nabi na moni aza bizarre quand nabi na moni ya bizarre to fandi to zongi kamona akomolo ba ono weekend il faut akende epa ya bapokuna abe okesani na boyi ko okende abizo aposo na epo na kende kuna azu aposo na epo akende kuna ngako na boyi na okende et tout. Alors tant na moni ba makamani ko okende bongo tozako so na biso tozaki ba ami na moni ke yo na obimiso na mabe ya ba internet nazo biso ko kenzela na te yo lingolanda banzela wana ne na kamati na tiki na bango na kuma na oya na soulier joana te to na yebaki ke osuki le bongo na ça que fais attention moi ndengo zaki na ba réseau ozonga na ndenge ya mabe yo yebi ke wana camarade mbali na yo yebi ke azaki na mwasi na yo yebi ke abima pe na fio nani ya ba journaliste Rafi okomi na ye ndenge nini yo kason en tout cas na simbi motu omweka ndo benga na bengi na fsi mama na ipsa cute Belgique ya mokie donc outi pe na libulu oye komitindisa na libulu eleki makasi ma famille bozo lande bozo comprendre je crois bien donc
Maktabu alingaki te Ariashu azonga na ba internet ndenga zongi bo ya banda ko aider ya bando conseiller alingaki epe apparemment bakoma mwasi na mbali na ndenga solo mais ndenga monela Ariashu amona ki lokwa asu bande eni yango bomoni on dirait Maktabu astopaki muke mais tanga moni makambo oyo esalamaki ntombo oketika po na aéroport aza mukolo amona ye déjà mabe moko ezoya alors akebisaki Ariashu akeba so aza na banzela oyo azolanda wana akeba parce que mokili oyo eza mokie azoconseille ye par rapport a babezi oyo eleka déjà wana alingi kutu te Ariashu azonga lisusu na babezi wana donc yango abandaki koconseille mais apparemment Ariashu on dirait yoka kite yango bomoni to se retrouver na makambo susu toza nango donc na ochi la bino audio bo continuer koyoka makambo ndenge ezoleka wana osali wana ezaki bondumba ya salite. Tu n'as pas de personnalité. Olandi nini jeep nae nanda ko wana yo moni wana olandi yango eza mawa osuka mabe na mboko moi soka nde bayebi yo 2 3 4 personnes bas balali yo esili osuka mabe na bengi na ebisi yo na ebisaki yo ayelinga pena ayelinga problème akomuruka ba raison na tali na bi mama ngana timba koleka na timba koleka yo nazo yeba déjà place au kende on est entre ngana yo na bana obima nae si na ba après na timbi na biso masolo ngo yaya to bana obima nae na timba koleka yo na moni ke jona en fait alandi jona je crois bien boyoki la famille azalane akipara basi akumaruwa chauffeur basi azala boya sa boya tout amoni jeep amoni ndako apo a négocier makambo tout basali lisolo lipasa na yaye lipasa na yana benga nga isute depuis akenda kuna bakoma na ndako wana pas koma kuna donc la famille Ariashu alandi mobali wana kaka selon Maktabu selon bisote alandi mobali wana kaka pona mobali yango asomba ndako mobali wana mwasi ne ye wana baosola na Maktabu donc Ariashu alandi mobali wana kapo mobali wana asomba de ndako mobali wana azana jeep yango Ariashu selon Maktabu yango Ariashu alandi mobali wana épreuve année li passe à Ariashu biso soto yebi akenda poto il paraît il passe à Ariashu akoma kovanda na ndaku ya mwana mobali wana ya mobali ya fiyo baoso na Maktabu apparemment mobali wana na fiyo bakabwana nde to comprendre solo ndenge ekende to continuer kolanda la famille donc bakenda bakoma kuna moni ndako yango yo to bala na biso to va na biso bakota kalibala bongo na kanso na kanti ko mwana na bota kina Rafine eza mwana wa Rafine omita na bengi aye ba amilo bade yake na sambwe babingam na bimisio na donc mobali wana kaka ye wana susu soi disant ba bot abimana Rafine Tumba bino na so boyebi aza mwasi aza fi o azaki na Kinshasa azaki journaliste et ça fait un peu bané boye ayaki déjà poto bande konyoso alaki sa vie na yenga yela poto nzela mai akenda poto et tout donc Rafine Tumba pa bimana mobali wana mena Ariashu libale ucho kabwana kala mingi te mena tamukie abimi déjà na oyo abimi déjà selon ces Maktabu 3 mibali déjà ba bimi na ye eliko nango azokende ka komitika likolo lopango likolo ya jeep yango moni ba bimi na ye basi ba fille tolukaka nini na ba vie na biso tobosa na maladi eza maladi yaka na Kinshasa te maladi eza même na poto maladi eza partout bandeko basi bazo ebeloko wana te ozoluka nini mbongo atoza nango ebele même président de la république
azwaka mbongo ebele chaque fin du mois bandeko nanga, mais azalaka toujours na mbongo. Azalaka toujours plutôt na posa ya mboka. La famille, bo like non s'il vous plaît, bo like, bo partager. Président de la République azalaka na posa ya mbongo, azalaka pe toujours na posa, azalaka na posa ya mbongo malgré ba bien o azanango. Malgré salaire o bafuta ki chaque fin du mois. Mozo mona ki azaka na posa mbongo, azaka na posa biloko mokili. Alors biso toyebaka te tolukaka nini? Ariashu ndako ya mobali wana soka abia peso ndako wana ata peso yango lelo to jeep wana chana mutuno ozala su na posa ya ndako o eleki ndako wana, ozala su na posa ya jeep o eleki jeep wana. La famille tolukaka nini? Bible yebisi biso mwasi abongi na mobali moko toboyi toka bwana na papa ya bana na oko ozwa pe mobali na mususu ya sika me bovanda. Bovanda, to continue audio makambo ezawa bandeko. Tozo continue. Bozela muki. Voilà. Tolanda. Basi. Ya biloba loba. Taïda na couvrir yo na protéger yo. Nzo kande na eba ite na protéger na ndumba ya mwasi et tout. Donc la protéger aussi que ma garçon va non le bizarre en solo. Ah bon? Et tout et voilà. Te baza bana basi moko non baza mais quand ali azo on a leja. Rafina raboye, papa ba na rafina rafine 6 mois za kebele. Rafina. Azera dans les boye mais au sala oté. Papa ya camarade abana ko yo pesa papa ba no musala. Alors ça rien esprit rafina timba pe koleka ya timba. Oyebi peke abimana rafine. On a pas problème à l'internet les loso perli kamwani vandi l'internet. Oyebi abimana rafine so ba biga ke makalala kio. OK bozo mobali ya batu. O rafine pas zwaka oyebi ke rafine abimana na mobali ya batu. OK ko mikotsa libala yo moko camarade papa na la mic. Osana dossier o sepela. Na somoni ngam na bimisa kyo na likambo na komeli na yebisi pe apo na bi apo ozan ndoki ngana zu ko na ngana kezo na aéroport. Pause to che pause. La famille yango mibali bokeba kapi na bakamara na bino o bayaka na bandako na bino mobali otika kamara na o ayaka na ndako no chaque jour ayaka koliaka mwasi no akoma olambela ke bafufu anteta ye pas za mari. Mobali faut pas kotika mwasi na kotikela mwasi na o ba laisser aller ya bongo eza malamu te. So monika ka camarade ya mobali na camarade na wana ezaka tout le temps na ndako na yo. Tongo midi poko yaka na ndako na yo. Aya kolia aleka surtout oza na musala ye wana kwa tu na ndako na. Fofo mula misu oluko yeba aya koluka nini. Et puis tango ayaka bongo faut toujours otala ba regard. Obwakilis koto. La famille mokilo ezana makambo. Yango moni bande comme ça okufa sali crise msupe osali autopsie te okizaki poison na msupe camarade ne mutachela kia pona nini ovanda na mwasi no nanda kwa libala mais camarade no azaka wana tout le temps ye wana yaka aleki azongi nyonso aya koluka nini na ndako na yo mwasi na yebi olamba te. Toki mwasi na ebo lamba te, mwasi na yo a aidé ya koma olamba pe bien. Ndenge mo biso basi, so yoki ka mobali na yo nyonso, na kenda ipa master na nga rigen. Na kenda ipa master na nga mimi kuna. Na kenda ipa master na nga intel mama fongola misu keba. Mobali na onenga kenda kuna inosani. Telemelango yo kenda tout le temps kuna na ndako wana kenda oluka nini. Boza ba camarade to boite. Ezala bien mo boki staff bino nyonso bo se retrouver bolie bomeli. Mais so ekomi yo mobali nyonso kuna. Mobali na nga nyonso kendaka kuna ogenda ko luka nini? Se kachela mwasi ya bato wana misu. Na yo mukolo na yo mobali camarade fongola misu. Mokilo ekomi na tala makambo.
makambo eleka eza ba réalité o to mona ngo mingi bat ba oyela biso ba masolo to beta histoire vrai ba musuku to boya na biso tozo boya o mona ka mobile kamaja mobile soka ye banda vanda kina kiti masolo si esila kimeye kuna zo to kisaka masolo keba fongola misu bule tambolisa makanisi bandeko nanga bo like s'il vous plaît bo like bo partager nangambwa Ariasho efongola mibali ebele misu efongola pe basi ebele misu po mobali no emso akenda kuna me emso pe achaka mwasi abato wana misu Ariasho mobali na ye pa mobali ya fille oyo camarade ya mobali na ye abandaka ko ede mobali na ye azwa misala na poto misala mususu ezaka pasi situ na Europe misala eza pasi alors camarade ne oyo abandi osungaka ye na ba misala alukele misala etu mais or alukele musala na intérêt po aobeta na madame na ye tala niveau liko na ngo makitabo confirmer susu ki abimi na mibali combien bandeko Ariasho otokoteli Ariasho afingisi mama Olive o asunga ye lelo ye na lipasa na poto lelo aboti bana o ba européen soki ba ape ba français siko tala lelo mobali wana bat ba opese raison qui a peut-être ya zaine mobali malamu mwasi nde mwasi mabe kindumbango ya nini epi nga kamwaka oyoka mobali wana zaki mobali intel pona nini kaka epi baya koyebisa yo pe poni yo pe fo chaka lokolo kuna soki intel ana zala na maladi azala na sida yo pe ozwango la famille bo like s'il vous plaît tolanda ba audio eze bele melelo to chaka moko to ya nango malembe mapo itameza matière to kenon kitoko osa ba complot na bino oza suka na ndoki non kibino bato maboke bwa vraiment pas apoko lelanga ba 50 euros ba 30 on a ba capture de cas ba vima non c'est petit tiers attends-moi 30 euros petit tiers attends-moi boye agape andoki apate kai donc en fait na komi troisième personne apate ki waouh la famille Polikambo somo donc apo Firenze akoma na e commissionnaire akoma na e chayer ya basi de to mona bateka ba joueur apo siko akoma oteka ne ba petit sœur ne basi donc soza apo sa bateka yo mikolo obwaka mi pa apo Firenze achila bino numéro na e ok non pas pepo Firenze akoteko kitoko donc Ariasho bateki est déjà sur combien de fois par peau à théâtre tango oteka bon ya zwi mbongo na ye ya osala commerce na ye ya osala cop na ye ya kwa nde tomona na Congo batu ba kidnapper ba oteka ba organe na batu apo siko ya lobi te ye auzane kidnapper te ya lobi oteka ne ka basi oh makambo eza abi ya oteka ne ka basi ya oteka na ya ozane kidnapper te apo aboyi ki kidnapper abi yete ki kidnapper yete ya lobi ngai kaka ateka na nga basi siko talaka Ariasho o ba pope bwa mitema mabe apo yo falo aider petite sœur et puis aza petite na o ya théâtre comédienne musala oyo sala ko ebi ya musala pasi mais on a poto tika na yango okuma no moteki basi ba pesi au moins 50 moins 30 papa kolia on kasi ko lobby imagine toi maintenant mutotekaki azui malade ya kufi est-ce que vous à l'aise vous en a culpabilité ya makasi bandeko eza pasi eza mawa siko apotala ningo samba Ariasho
fin maka biba bomba e me ba bombi ete ba ena ena mpoasa toleka biso to chaka ba audio la famille ba yoka mamnenge ekende ya pas oteka e peda ko marché peda bateka bloco ko moi la style valeur et bien li bana maman livre bali saka ye vraiment ya kafu wana ako ma niveau mi ba ya boyete on estaki libé alors que ngati la kana niveau de ouf likolo te akosepela sikoyo nayebisaka ye obinga tala kei nayebisi na biyo yo pena na pesi yo valeur na moko oyo babengi yo mwasi ya lokolo pete et tout na bombi nanga mpe ku relation na heureusement na bomba nanga relation wana onga pena na bomba ye nanga relation wana babesi na bino wana tuso batandi na bino tuso apona nsima nango ayobaki oza mokolo timba ti otimba ntango natalika boye na bibu na bimi na ngai na relation wana na bimi na nga na relation wana ke na nga nayebaki filme nyonso papa nga na mobali natalaka kaka mobali no devant mwa mwasi wana niveau bakokende likolo mpo alobaki zengi lokwa mwa mwasi wana namonaki ye penake tanda azotala ye azotala lokwa moto aotanga soyi aza complexe na aza papa balango aza complexe moko nayebi te nayebi yo afandi wana otala nga atali jeep natali nini place rafi na tiki yo ye kamati yo kutu jeep ya bakia on eza bajeep papa wana eza jeep wana bakia bacarton baoccasion oyo tout ça atali kia atali ke asomba ndako alobi mie voko nazala deya nasi na avance nga na bengi ye nayebisi bo avance kitoko en plus eza na liège masolo na yo mpena so babi babetango lelo nga naluka nimero papa balane wana mpo naza nango te naosengasenga bapesanga nimero papa balane mpo aza nanga mi na facebook nasololaka na ye mpe meyevi ya kobongisaka telefone kobenga no papa balane te moto asovaki ye eza nga omoi moto obenga nabengi ye na banda ero baa na fièvre ayebi nga bien nabengi ye nabia pon nde boye apopo ya alobalanga mpe ye mark kitabo wana aza na nini aa na nini ye mark kitabo wana sia aa na eloko nini baa na eloko bafe batatenga mpe pato oza mabe oza mabe alongolanga kuna aza na oza monoko pamba tika oza monoko pamba c'est pas bien ozofinga moninga na mobali so aza lola binga na kota nde barezo soso bino mbale bosamba bino mbale ti atindeli voice na biso atine soka bakenda nga bongo na kosepelisa ya niveau me na boka likambo yango ebima mpo tika mama kobimisa likambo boye eza atina te tika bango bakende mpesi bakosuka mobali no nde moto akolela etu mobali no nde moto akosuka na ye soki tobi tolanda bongo bakokanisa lokwa neti towana posa na bango asepela Mark Tabo abi soki alobi atomboka abimisa abi makambo eza. Et puis mobali a fi onda osambwa. Mobali a fi onda osambwa. Eza pasi mibali vraiment. Bozama be talaka mobali oyebi wana mwasi ya master na oseke bolingo ya Ariashu na mobali ya ndeko seke banda kala banda na ndako libala ya Ariashu omanso oyibi 99 jours chana mtuno 100e jour ba okanga yo ya omoni ba 99e jour ya oyiba mais tant tokoma kana 100e jour ba kangi yo Ariashu na bengo 3 fois. Là soke kota libala kuna déjà bat baebi. Leka yo moko senga ta maman Olivia batu pardon. Po degré maman na fingami. Na libala basela otala libala elengi. Mais ok yondo za mabe, yondo za bula. Yondo za mobulu. Msupe so vanda bien na maktabu. Msupe maktabu nga bala o mama. Msupe maktabu nga bala yo. Metalaka okimisie. Osali ya pusa na pembeni. Bande ko toza na ba audio ebele. Tokoyana ngo. Tema matière eza tokoyana ngo. To sisaka oyo. Tokoyana mususu.
sepela eka lokolo bilanga bapenda la kisio kaka nde makamuna de mutatika mwana wana kwemba tata wana munene wana ya libumu wana nde tapo mutateka kae me kuluka te kokina ngoso ki musika lobaka na po wana ke you not tinde le voice nayokaki na ngango deja nakoti ko eko wana nayokaki yango mpona lelo tosukia po eza premier audio toya baaudio eza telme ebele toya ariasho osali mambo ya soni ofingisi mama abino omifingisi bana na yo bazokola baomona biloko bandeko na ofongola bino matoyi na ofongola bino mémoire mobali omoni kamani omo alinga oya na ndako na yo ayaka tanga midi pokwa auta msala leki surtout so oza te na absence na yo keba mwasi omonaka mobali no nyonso piu nakepa master nanga piu nakepa master nanga keba focha na mutu no elo mobo eza bien te fongola misu fongola matoyi mibali baabatu te po eza na mabala mosulu mwasi avanda na libala me ok enviane libala moninga enviane mobali ya masi ya kamarade na ye wana netika alobi kamarade nango akufa ye ake remplace baza ebele bamosusu tema balinga oya na mamu na bango te omonaki nyonso elekele kaka me bandeko keba mwasi na omona nyonso piu keba normalement mwasi ya libala okozala masolo nyonso na mobala bato te eloba nango ser nanga silamite ayebisanga okobanda ozala nyonso te na lisolo na mobala bosolaka nini apart loba bozala na babusiness mo soki ndenge nini bandeko bofungola misu basia mabala bofungola misu ariasho osali soni na communauté biso nyonso tobanda okela komawa mais vraiment toza désolé bandeko like partager tokoya su na baaudio mosusu mpona lelo tosuki non awa merci bisous bye